Miguel ma solo la vérité. Solo la vérité. Dans le rôle à temple. L'accès va signer ça. Est-ce que ça va triangle? Oh mon amour. Est-ce que ça va code du 2 ans? Ça va code. Si on est jumelle, ça va code. On remarque que ça va code. Papa Rolls, toi, on a il y a petit dans Pouloulou. Mes condoléances à ta famille sur Pouloulou. Pourquoi mon conzi na bamboka mususu fo banana na ka shebinoti. Mais vous mon conzi et banana na paneti. Qu'est-ce qu'on a biti? C'est que on a c'est na paneti sa bêta. Na pale ozo kate yo molobi ba inter sokinde ni bani. Wana zo salisona na jibempiana. Oh, tanga bakumba bato na tangi pona ebike yo zo muta polémique fona tanga na yebana ozo luka nini. Guichet fermé. Donc bon so extrait Ndoula ya fali pour pas 2 jours guichet fermé, 2 jours. Solo la vérité. Ne fallait obeta awa. Tanga mana podium. Batono nyoso tono gongo 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 gongo. Et là on est moi beta. Oh talaga mono yo oriengo. Yo. Oriengo. Neti siko ngane tunaki na shana. Ponga pe funa kota studio. Na boy na bima jaloux ya bato. Ponga funa kota studio. Solo la vérité. Grâce mbizi na moni pe loko na e abeti na sentir que donc voilà. Yepé azoya ndenge ka guerre na mongo ya lara. Mais de toutes les façons, bango tuka bazaka les bintse kwa de même betu. Zongo le kala simo muna. Gonga gonga. Ala talaga mono oriengo. Oyo koka. Te. Ya poto pe no senti moto no ngezo pela vraiment nenga belle. Po ya kini omone pela na nenga kae. En désolé. Ba koni venu zo kota net na lituka pe no zo sentir que donc moto e pela na nenga petit sera yemba ki bina ke no Karino wapi. Do sentir bina ke oyo abanga mamute. Solo la vérité. Pourquoi mon konzi na bamboka mususu fo banana na ka shebinoti. Mais vous mon conzi et banana na paneti. Qu'est-ce qu'on a biti? C'est que on a c'est na paneti sa bêta. Na pale ozo kate yo molobi ba inter sokinde ni bani. Wana zo salisona na jibempiana. Oh, tanga bakumba bato. Na tangi pona ebike yo zo muta polémique fona tanga na yebana ozo luka nini. Arnold de Fouma. Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguel Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner. Kuna ne bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Bonjour fidèle internaute et bonjour bon monde entier. Bonjour Nabandiko tout au basio portiteur dans l'absence net moment. C'est bien moi votre simple serviteur Miguel Niema autrement dit Papa Ngelingeli. Micro za Miguel Niema Solo la vérité. Des petits dans la grâce mise à solo. Miguel za Miguel Niema Solo la vérité. Désormais Michel wana studio. Miguel so lingo borangai. Faut betanga pena Miguel Niema Solo la vérité pour biso tout la vérité mingi za la vérité pour le coûter comme trop na presse biso le coûter comme trop
la musique congolaise, le côté côté trop na ba comédie, puis na ba sapeur et puis na ba chroniqueur. Migeniema Solo la vérité, ngana teka la vérité. Fidèle internaute na simba liboso, bon na pelouse na simananga Margo ne bozo mona. Tozana accord Hôtel Arena ex Bexi. Désormais bana monde entier, bana kini Bercy yango. Bercy yango bozo mona Bexi o Bexi. Ezara fi de faire tu. Eza pena do mundele pena couler béton a tie pelouse. Nicolas Béton. Bercy yango ban Afrique du Sud. Bercy yango ban Allemagne, ban Bundes. Mboka be Lodi FF. Mboka ya ba Jolie de Grâce. Bercy yango ban Angola, Robilamba Bercy yango. Bercy yango ban Luanda. Dani Ngobana Dani Koule. Papoit Bercy yango. Bercy yango le 28 février tu sais bino ma belle remet la maille avec Fali pour pas di cap la mais avec désormais, tu connais la vidéo de émission Mikolo. Ah, si le 28 février, tu as une douce tige pour honorable Zakari Baba, ça nous vivons. Qui a vu Migeni ma vie Zakari Baba sur le Molad? Qui a vu fils, a vu le père. Qui a vu le père, a vu le fils. Migeni ma. Tu seras toujours reconnaissant qu'il est Tsumbu. Et père Zakari Baba sur le Molad. Tijango le lo et ah. C'est bon se rappeler que lui tout se rappelle bien quoi. Na ba 2002 Zakara cha rappelle tige de Bexi Moroboy. Mais le lo be migeni ma tige de Bexi Fali. To zanabino ti le 28 février. Ba musicien ba comédien ba prêtre ba ça peut désormais to na bino ah. To zana marguer ma lili to ko gbentara ne ba portiki ba loba. Na bino. Merci ba tout ba s'abonner na chaîne biso Solo la vérité TV. Bravo ba bonne na ba pes poza. O za émission à Souka pour 2019 et ça va émission du Bosso toujours compte en 2020. Merci na babonné au Babakisami, merci na ba o bazara déjà la biso vraiment et ça l'a bien comme on a moins un peu de temps mais tout comme on a 3000 abonnés na chaîne biso Solo la vérité. Merci na bato à comprendre la vérité. Pour ça comprendre la vérité to s'abonner tu. Ah solo lu ka ba finga ba musicien qui na ba madia nie kuna ndelo ba kana pas paroles. Donc, ça, la réalité et vérité. Sans complexe, sans kobanga. Donc, merci à Bato, la vérité, oh, s'abonner. Alors, Bato, vous êtes à la biche, non, s'abonner, vous s'abonner pour Awande to Solara, vérité. Na dédié émission Oyo. Na Souzi, Nzaou, na Lille. Na dédié émission Panayo. Na dédié émission Oyo. Na Kelly Tsumbu, oh, chef Stepanama, de Parigo. Na dédié émission au na Britannie ba falanga na dédié émission pour na bino ba sœur tu ngeli ba sœur tu ba tonton tu ngeli lo bona sur télé pour moi to me ko ça l'analyse comme d'habitude avec pas paroles ou la dernière analyse en 2019 première analyse to côté en 2020 donc to côté 2020 so na boka cité Nzambe kumisa Nzambe pe soza obiso to ba na Nzambe di so nzambe zo sala fo betara maboko fo kumisa ka biso to bana nzambe donc bo s'abonner comme d'hab. Merci de tout bolonda biso toujours me ko analyser na pas parole zonga bien aya to beta indusa di to solo la vérité eza solo la vérité eza solo la vérité pas parole gapote pas parole si wana douve moe ni ba collecte kankonde Ntatu Kanklo Kankonde, mais c'est le tornade, Big Tornade. Est-ce que Kanklo Kankonde, est-ce que Papa Rolls a bien habillé? Merci premièrement pour Moni. Rendez-vous tout ça na nayo. Les arapena correct, ne comprendre venant pour son moindo mais bongo mondele et le bon papa Wimba. Le autre personne rendez-vous na Bexi. Côté mondele à la peau noire. Juste pour ne reste pas tant. Ça lui sauverait bien. Tout le monde dit, oh, on va gagner 8e réglage. 8e côte. 8e côte, voilà. Quand il y a quand on explique que va vendre toujours nassé. Et puis bon, manteau, ils ont manteau, donc on a le il y a penati ngate. Donc il ne me quitte pas. Il y a comme Milo. Il y a tout boire en ngunda, tout ça là, donc azabna mi fidèle.
na malili efale yaya oyebika voilà toyeno lelo na Bexi oyo kuma lelo accord Hotel Arena tobeta indusa awa tozo vidé 2019 tozo kota nango 2020 la dernière dernière émission nanga na ngai na sala ngo na yo sou dernière émission ya année et puis to banda nango 2020 po opesanga déjà bénédiction na mikili oza muta di boso apesanga bénédiction esanga migema pouvoir devant battre belé devant presse ya mboka na Afrique na Congo na Europe na Angola osanga zompeva et puis na recevoir ngo et puis motiver ngo osanga sala site au Simba le Lopé City solo la vérité tous qui a 3000 abonnés et ça pour la motivation donc félicitations étoile et tout à la rade étoile quoi félicitations voilà félicitations na yo en tout cas na rolo bande ni ba joyeux Noël na mokili mobimba ba bonne année migenya maye solo la TV ninga lo baira vieto betara mo ba analyse bon lelo bien oui libulungu ma Bercy ex Bercy lelo Arena Hotel Accord oui biga niveau ya chaîne wana do yango lelo comment baptiser bongo mais toza wana ngape naza na habité to banda na biso to sala to se comprendre bien pour ba commentaire bozo kinana biso leti bo comprendre vérité te donc sur la vérité TV et la chaîne haute to lobelaka beaucoup plus vérité la musique congolaise beaucoup plus la vérité to lobara ba vérité bien sûr la vérité ngo chokaka ermo mais ba to bo commentaire to se comprendre ermo ko so nga pe na réseau pe na raison na bi ke émission leki bo bamba nga mabanga mais na sokiti mais ça ngo prompter mingi pona netika oza mingi muto afali oyaka pe mingi na publicité afali mais na ko expliquer yo za contrat na fali que non nga ça juste ba vérité falinde on dirait azala ba preuve trop na musique na biso lelo par rapport tant au dévoilant ngo batumsu ça la bango aïe au dévoilant ngo non ils ont contacté ils ont juste nga na dévoiler beaucoup plus il y a ça ba vérité belé moi lelo pas parole stock qui est zonga tant le bail que le connaissez émission te déranger ba émission na qui que mutali boso so mutuka na chasser na magasin ça qui le kuta te poso qui le kuta ngotri ngo contrainga lelo to ina Accord Arena to solo la masolo Accord Arena mais on comprend to solo la libulunguma et qui est belé donc bisto ça analyse to se comprendre to ça analyse makambu tout et qui les réseaux sociaux pendant des semaines to za kina na ndeko na pas parole c'était to ça analyse ba réalité tu ba prom tu ba musicien ba matanga ya makambu tout ba comédien tout to me ko solo ngo vite fait na pas parole to se comprendre ngai na makambu ba question par rapport à makambu et qui na réseaux sociaux malile beta malile makasi donc to se comprendre wana na bato bo commentaire biso et beaucoup commentaire bien pour ça la erreur te bo réfléchir pas avant commenter nini mi ya kosi ou pas solo banini pas parole c'est na matanga ya petit na pululu mes condoléances ta famille nyoso ya pululu voilà na Suisse pe matanga eza kuna biso pe na Angola pe tozoyi matanga na Suisse ve na Paco Rabanne mes condoléances bigantsumbu on est ensemble na Angola chez marginal mais to bana na artiste o aza pululu petit na yo matanga ya pululu zo kionde en tout cas koyoka mutu atiki biso na jeune âge ndenge pululu ake wana ezaka choc choquaki nga mais bon monika monde yango tokomo umela tokomo comprendre que donc la vie c'est rien to botamaka puis après tokufaka quoi donc nzela na biso nyonso yango nabika que son âme repose en paix famille na ye bazwaka courage nzambe asunga bango voilà mingi vraiment olobeza te mpona pululu ona koloba yango wana bon mpona pululu oyo koloba yango wana mais et après toyemona maman Olive oyo aza ex première dame ya mboka na biso ayambaki bacomédien esali polémique na internet bafingi bacomédien bafingi bato bathéâtre tokobenga bona bakombo na bango balobi ke baza mitima mabe batraite bango na bacatégorie nyonso mitali koma moninga na bino akufi bino maman Olive abengisi bino bozobina bozosepela bon ozwelaka ona forme nini oyebi miganyema eza mwa difficile to eza facile mpona kojuge mutu ntango aza na kati ya acte moni bata théâtre soki ezalaki mutu mosusu mutu akufaki ezalaki pululu te soki babengai bango ka damage wana mbe mpe pululu mpe alinga aza na groupe bato banga bakeye kuna eza baréalité monde oyo bon entre temps nde natalaki bango nazo comprendre ke moni nzala mpe soki na badegré moko boye okosituka mpe bude blanc mutu mosusu akobetso mutu omoni mpe tension on a dit na ville
nale boudin nale lipa ya pain coupin keli tumbu donc mingi koto quoi naki na ville nale pain coupin na boudin blanc yosko bakuti na ngaba tokota makala omonika son wana ekopesa liboma parce que bango yebi no fête baolia basoso baolia misuni le musu donc ozo comprendre moi sachet moi nini na position na baokende kaka mais bon batitide na bango ndenge batutu bamoni ezaki plus ya fête que l'attitude ya matanga lelo monde ngo komi nango bongo DJ Arafat bakundola bembe na ya mais ce que dommage bapesi na bata théâtre ngako nanga na souhaiter kutu po bapesa ngata aide pas mutu wana mususu na wa lukaka balar pa ke aider ba les prêts po ya zaka ancien soutien ya mama parce que mère ko ko ebité o ya ko sala na o wana yo ya ko mali yoto problème susu ya dommage ndengona na ebité mais balia ki bien na monaki mais bon le but suba olela mais mondo en tant que cas au moni biso profitera na sagesse pe na intelligence na yo na bato wa tala biso ba to découvrir makambo mususu o ezana sima na opena mutu na yo ba comédie bazo kufa trop c'est dit à quoi au mona mbasu o musu poison neto so no boy météo azana suka na mbasu to mona kuta singa aide pas fali pour pas aider qui nani mususu alobaloka bangala boy mer mo epela auto zo mbasu yimo pour va dai azoki ba mbasu donc mbasu on dit ba senonga ba comédien na biso na poison et ça coûte rien à voir au moni bezo kako mutu ba kufina poison o boy so landi autopsie mon appel même pas et puis bamba suana so landi na tu expliquer awa wake so que zaki mutu musu mutu akufaki pululu azaki vivant ndenge ba bengi pour moi sinae veuve nae asaka émission moko comme quoi ba bengi bango dans la présidence de so pululu pas zaki vivant mutu musu mutu akufaki pululu pas ngaza na fait wana donc tu expliquer que ezama ma pauvreté yango omona ba poison wana eza ba raccourci ozobela na osoki nini o poison ba poison pesali ko kipe ko sala mais siko ba mbasu eza ba maladie ba pauvreté et on dit pauvreté ana ba maladie na ngo yo ba shanga ba kombo na ngo donc on tout monde vivre na pauvreté pour pauvreté ça kate pauvreté ko ça pena ba manque makambo ebele ba hygiène ko ça ka pauvreté pour liaki ngulu to ozulia misuni bambisi mai ko ça peut pauvre na hygiène siko eza ba maladie ya pauvreté yango mona bambasu babiloko ndengwana mais ça n'a tout rien à voir est-ce que mbasu point sur votre pototé c'est ça maladie qui ndoki po bandoki ba ke ba opéra partout mais le gole ya ba maladie moko ya ba pauvre parce que ba comédien ba na pauvreté on moni même moni na bango daé ba na choix te fo ba ke lia ba mela ba sala qui guignol qui comique mutu na ko démarquer na lisolo ba cheta mon enveloppe vimba ozomona donc ça ba réalité ya pauvreté. Donc c'est la pauvreté quoi. Pour te comprendre bien dans analyse de votre théâtre, donc comédie ne sont na pauvre théâtre ne sont na pauvre. Mais souffrir non. Mais bazana na pauvreté de ouf. Ba vidéo na bango yebsanga baza rémunéré wa. Bango baza teneti ba musicien de bazara bazana ba sasem bana banini. Bango zo sali bor mo ba chaka na site. On y va pour Loulou, mobikisi Aïda nenga zo duma mikolo. Yebsanga ko ba bilone to zo sala. Pour ceux qui pour Loulou nenga za igona so bazaki na ba sasem ou bien ba sibidade o ba benga simidade na bosenga comme non. Ba sasem ka nenga zalaka na ba sokoda. So bango bazaka kuna ba bilone ngo kota na sens wana. Pour Loulou ayebiki na biloko to sala donc ba revenir ko ya nango. Mais ba mi CP belé ba bilona ba kota ba sasem na ba sokoda mais ba se répéter ba les lara tilelo. Non, c'est pour dire quoi? C'est juste le minimum. Les musiciens sont quand même les minimums. La vie, tu ne peux pas voir le maximum, mais minimum. Mais les artistes et comédiens, ils n'ont même pas ce minimum-là. Ils ne sont pas encore considérés. Ils ne sont pas considérés. Même, c'est une façon de les considérer. Na image les opé sanakin. Donc maman kutu alingara biso. Soki mama te ndeto suka wapi. Soki to beli poison, mama tinda biso na Afrique du Sud. Soki mbasu boloba mama nganga te. Muni ki wana sko donc fu ko taka be dingwe ba nini bilo mo bon. Mais c'est la pauvreté tout ça. Tolekiwana balle de match album ya Jibé Piana Souverain premier Mukulu Abankulu. Il paraît comme annulé pour 2019 et pourtant Siraki Biso na ba fanatique na ye qui a revoqué en 2019 ou en décembre donc balle de match ko bima mais tout monde na ba réseaux sociaux oyo benga ba réseaux sociaux nini
bakitunga papa ja polémique papa ja polémique wana yali bato babolaka ndunda na basacha nye donc bazelaka bato batindelaka ngo basacha nye batyango lokola fumier wana bapage ya polémique réseaux sociaux ezaka réseaux sociaux mais bapage ya polémique nde siko mpo bazwa bavie il faut ndunda ekola te omona ne mosusu bondunda na bango ezokola te balukeli Miguenyema problème na pa parole o Miguenyema koto wana nini siko sacha nye nga tinda ba sacha nye te mais voilà tout le monde qui a une page polémique et ça qui attend ba mille et quelques commentaires ba tout ba swani na ba yobi ba fanatique ndezalaka hey donc maintenant nga indus le quoi to swara nka pa parole indus ne kozande ni balle de match 2019 annulé to comme pour 2020. Bon, d'abord, bon rétablissement à mon papa chéri, j'ai bien piano moto pamba. Donc, il m'a pemba quand ça n'a pas l'intérêt. Mais tu comprends, bah piquer na moustique. On a fait ça moustique à mystique pour renouer. Papa c'est rabeli malaria à côté hôpital donc Bobika l'homme propose Dieu dispose. Normalement, n'eng BCBG équipe na mama ba sira ki biso ke plein compliment mais plein bimité. Mais fato ka papa chéra belaki biso mo pe na nenga boule pe to bulaki to bi ngasko na nena talaki ponga ma système jimela décembre na biso ngai ka likolo to tir no tala na nenga berse oh jimela pe na ndepeka na album oh maintenant nabi police de la presse na la so EGT boulot penate police de la presse oh kaka ta oba menoto siko oh papa asala na clip na suka yango ya maître d'école yango ko oh je mets un clip yango tu peux ça trophée pour na menoto siko awa so tali omona nana o eza badge ya zo badge la police oh police bien signé Castel Rock so tali omona donc déduction Castel Rock bien signé de oyo na zo on a state so avec Gmail pour na contrôler la mukili de so pour ça il peut pra boloko so be mbila pe ya mboko aye tanga na msabajo yo accompagne la police de la presse ay mamo que non hommage à Rodriguez mon les konde ni ndenge ngo expliquer biso na Gmail mon ayi que papa Chira Kimi le roi de la forêt Kimi pour la talaki Robino Mundibu pour Robino Betty venu biso nyoka longa Betty na décembre wana bato ba Betty nyoka longa boake loko mo na biso Kindoki Robino Mundibu ba yo na biso ba jalou bazaka kaka siko nene ngana talaki na mona ibilo wana tu siko no zela siko papa chéri na monika ba extrait okatra aboki burumobo abeda chou tufoni mukebo ta ayeboka borumobo elga et puis c'est élégance après ta aboki borumobo ya suka comme na ngo boro aboki onino troisième boro uchoboka morceau boye voilà tu vas faire ça et comme mon ka buso aboki susu na bité so aboki nani wana na tetendai ouais tetendai maboko banke aboki musu mais extrait parce que ngana na ndotala boule na ngana ibaika ke papa chéri folanda formidable weranso aserango après on dit tali na Gmail bana madanze bana mopalila ba bisinga bivie ba suivre na bi oh suivre mais na bina mona te bivie na madodo na tali na madodo tali na madodo na tali na madodo nenge na munzipa na tala boye bangu beski siko ba sasa mabundi physique pa ngam bolia funa soup bango te vie to liaka funa musinga bite bolia funa soupu bolia funa soupu vitamine za na soupu na ya otala boye na ya comprendre que JB abanga ine formidable te formidable nde siko eke ko carré siko yo mi ange mi démon na so vérité oh le petit faux na so bana madanze bana maolo normalement héritier watana la pulga cosa nostra moto na tembe ye fera boire le 24 c'est non indus anaye na orchestre na ye auto boire le 24 nire héritier ko Kimi wa formidable qui m'a changé mais siko na on a bi formidable maika formidable bimai déjà et bande 12 wala 15 tangu natali na kuti ke formidable ezozela mi ange mi démon ezozela kuti mu ezozela 2020 ezozela déjà ya bima ki avant le 24 mais oui parce que le 24 mi ange de bimite voilà mais formidable mi bimela ki tangu natali na moni ke formidable ezozela nde mi ange mi démon
mais ozela mukulu te so na luki mukulu côté na kozala après na comprendre que mukulu timbeli ke mopao côté pas obeta kuna ezane tibaya soko ko china mburiema mundi bupa bwaki bani soko mjiba nini retirade wana boule na liboso maintenant na yemo na non jibe allongé sur un lit dans un hôpital, on comprend des mamans qui va commis texte. Non, il a fait il a été sur une crise de malaria, tout ça, ça la malaria, de la fièvre bêtier. On comprend, on a vu bon rétablissement. Tout ça, c'est la 2020. Balle de match. Quel moment on appelle 2020 dans souka? On a problème avec Baksara à la fin du match. On a pensé qu'il y a un titre, so boré bimata, mais ça titre moi à la fin du match. Il y a aussi Mbappé. Mais mon fin du match boré bimi. Mais il y a eu album, ça fait plus ou moins 10 ans, papa. Il y a eu ça, on a vu que tu as fait un zéro badaya, tu as fait un banga badaya. Bon, ça c'est sûr, si on a fait un bon, on a répondu à bima. Asa na posa yo kango mbango zo comme takangi photo. Elle go sele yo tout monde fait film à mariage. Bon, suko selon ndenge bateau ba signer ba content ba papa chéri baby que balle de match c'est le mot et oume la ravement. Mais pour l'instant ebimité ngama na mingi rolobate on a ebiga ke to na 3 morceaux mo boye ba clip c'est déjà canon ndeto moni mais to c'est la finition nango. Ce qui peut aussi nga to ke netala ngona cinéma to ke ndiko tala ngo. Ce qui peut aussi nga to tala ngona ba téléphone parler bien ba téléphone mais to zo c'est lango ebima. Donc on a compris qu'il y a une balle de match. Balle de match et Kobima attendez les Torozela, on est aux Elara qui boussent en pipa, attendez les Oera à Boara qui boussent en pipa na terrain. Donc ils ont une analyse et qui n'était que beaucoup na biso so une to na to zo analyse to na droit. Est-ce que biso mtoba ki ke BCBG so sa disque. Tena tout une question. Bisoti. Est-ce que biso mtoba ki comme album comme on balle de match. Bisoti. Biso mto chaki 3 morceaux na kati ya YouTube na bani Botoland. Biso mtoba ki bientôt. Voilà. Toi, je suis maman alika mo petit na lobeso. Maman alika mloba na. Petit na lobeso poto pona ko luka poto oyo isi aya. Pour le lobiso to na poto. Poto goût. Je tunga na ya bina ya boy. Wa na kitnet kala. Petit na lobeso pona ko luka poto na mito za na boloko. Lobeso poto ana boloko na Uganda. Bakangai na Uganda, mais na mito yo senga il faut appeler Weranson. Weranson pas décrocher et puis à intervenir. Bon, mi ganyema, omoni yo yaki mputumba mo avion kiti. Mais ngata ngopesi nga nouvelle yo. Na yoka ki ngo mo nzinga na yoka ki déjà cela nga passe na mutema parce que oyebi ko beta bolondo. Na bité so yo ki ngo neti gu. Non. Ko ngo goûter. To bandi déjà ayaki mpoto, amona mpoto, azonga. Bon, ayeli susu azonga mais a risquer les susu na ba Uganda na document ba Uganda pa ko mapoto. On a évité pour nga kasende ngo lobeli on a moni dieu ke ni ambiance. Siko na nenga ambiance te na nenga style. Pour tout à l'heure on a une introduction dans lobby. Soki neni qui a vu le père a vu le fils. Donc so ba moni nani Zakari ta. Parce que moni ba style na bino on appelle monsieur Zakari dit moi donc tu comprends en fait. Place à Mawa, yo sauté on dirait Sosa do dinguba. Ezaka mo ba joie moko boto comprendre ngote. Bon, moni lo na lia e ya boy. E ya te pona batterie mokili po mona biso Sosa do dinguba akana ba joie mo boy. Mais mokili na batterie binote, batte ya yo te timbela yo moko. Moni biso na système teke. Moni Sosa mo zaka mabele mona abandi ba grimace po banzazi baya. O banzazi mwa ki diba ya kanza o damashe zana lero ya bobu badodi biso to sosa wongo te lo tento lo beza boy moni lo beso ona yanzela mona mbali ameki maji moko bude msukota Uganda e beti poto na minicho ngai na obule place azali pona obule na bolondo mona beta na Burkina Faso na oyebiso ko beta bolondo na mboka étranger na mboka bapaeza passe poso ibate nani ya kotala yo belela lo beso bachola teloko na lidusu moi lipa mo ezota manteka na mwa koka ezaka difficile donc na ebite mais ya ko chape wera na mambo pe c'est pas la peine lo beso ayembela bato bela boka bato belé ana ba fan et puis batongo yo boyebika bato musicien bato ba yembela ba kendaka pena ba ko lukae bato na ye pena yaye les frères morts les frères du cœur les frères du sang ba o yaye ba oluka lobeso ba kolinga ba aider pour ngape bakanga na ba bolondo meken na ba Burkina Faso bato ba changa poa o ba kena ko convaincre kutu ba mbila ya présidence ya Burkina Faso ne poka Blaise Compaoré
pour baton de ça intervention zalika bambato mukilika de lobe sur place ça atana bolondo meken soutien wana oye comme la Daniel na libula ba Lion oye comme la Joseph en Égypte et koya kozoye place azali de bolongo la wera na makambo yo bolinga rateke no soki ni mo finalement mo bobo kotion sous polémique pour rien à voir wera azana na Uganda. Mais ce qu'on a un mot, tout le monde Ouganda, bien colonel Ouganda, à cause de quelque chose, c'est pas mauvais. Mais maintenant, tu éviter, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Éviter un peu, nous repensons à ça, et le cas, l'obeso, c'est peu qu'on a besoin d'internet. Robi Manora a calé à lobby, donc contacter ma relation sur le que les la rapport. Donc c'est ça que sur la fin d'une sonne, c'est que mais il faut les là, on a qu'à cacher. Il faut ou bien mouton à la cache no mouton obéla faut les la sur yo lobby il faut maintenant il va faire ben il va faire il faut ba mode lobby azole là déjà l'obeso azole là déjà yo lobby alele liwera mais oui il faut donc c'est ça les on ngo zoloba mais oui na ba page yeba tunayeba na mai na yeba le lansoni sikoyo maman alikambu yango wana donc l'obeso pota pesa za donc ba courage ebelé biso te déranger biso mais ba courage belé mputu yango ko manango po ya déjà dia yo ebi putu ya déjà mpoto donc ko manango ka ba courage belé pas paroles oyo ça pas paroles parking générique ya Weranson le roi de la forêt ba fanatique ne bazalaki moi trop bana monde natif bazalaki parking le roi de la forêt et bimaki esali 195 000 vues dans 24 heures. Félicitations 195 000 vues dans le 895 de Tobenga à côté de Belgique, Congo. En tout cas, félicitations. Na occupé parking, Nathalie clip. En tout cas, clip n'est pas imaginé ce qui n'a pas de salango. N'a ça ba idée moi ndengwana. En tout cas, ils sont propres. Na ba parking hein. Na s'appelle na clip ou batuna ba Arabie Saoudite, ba nini image propre. En tout cas, ouera s'est renouvelé. En tout cas, franchement, rien à dire. Eza Kitoko et Simbi. Et Simbi. La comédie de côté ta vie de loin. Tout ça, c'est ça la musique d'aujourd'hui. Les loba lingi ba mona moi Vimbo, ba mona moi Likambu. Chauffeur au parking de Mabé, na parking donc bilo moi bon. Et Simbi puis ouais hotel yo moko bina au général Kasongo bien général Kanyam. C'est ba chauffeur tout bon. So ba général bongo ba colonel bongo ba zabna na gendarmerie na biso pona ça ordre na nzela. Ndinga zoyemba ne ko Simba au parking Mabé. Mais côté déjà côté ma vie aujourd'hui rendez-ni côté ma vie comme pour bête ma vie hein par rapport à le passé au moni ba vie depuis ma vie petite sœur na biso Karine Mokonza ya na 700 000 vies na zo biso ezara maman exercice soko l'équipe petite sœur na 700 000 vies après to kesiko na 4 millions inosibi donc on est donc on ande ko longwa te on a fait ba misère so ba yeba moni pona ni ngala na komo ko lingo beta cette place on pona ni ba misère so tout parce que ba hypocrite soko tunie otalaki nini na Facebook on va Facebook on tala ngote on va Instagram on na kipa biloko nini nous avons dit que le monde a évolué, la technologie avance. Ce que les gens se retrouvent sur YouTube, sur Instagram, on se retrouve à 30 000 abonnés. Au bout de plan, on a 2 jours 5 000 vies. Parce que on a dit que on a fait un magasin, machine était à CD à sauter. Parce qu'on a un système à Bluetooth, téléchargement. Donc, on a obligé, au côté de Bluetooth, au côté de téléchargement. Ce qu'on a déserté, on a Spotify, on a tout ça déplacement. Comme quand on a une plateforme. Parce que les misères, ils comprennent que les choses ont changé. Il faut aller dans les plateformes. Mais ça, souvent, on ne toque pas Diego, disque Bimil et Lobo, pour qu'il y ait un CD. Même Nakar, et comme il y a un Bluetooth. Même Nakar, il y a un CDT. Parce que carrément, ça les bimines, il y a une place au côté de CDT. Au côté de magasin, sont pareil à CDT. Donc, j'ai changé déjà Kala. Mais ma mission, c'est que Internet, c'est beauté. Parce que comme devant la réalité, devant les faits accomplis, il faut ça ma vie. Alors, il faut avoir des abonnés, il faut voir des gens qui suivent, des gens qui partagent, groupe, Snap, WhatsApp, toutes ces choses-là. On a retard. C'est là où. Et ça, les bons mais 700 000 vies, ça peut se faire
la journée, on a vite fait parce que tu as 100 millions d'habitants déjà dans le Congo. Il y a une place, dans la cité, ceux qui ont le wifi dans Mboka. Au monde, il y a des gens qui ont vie au Bobeta. Il y a des gens 80 millions, tu as presque 100 millions. Mouvement na Mbandaka Zotala, comme Kere Koti. Mutuna ki sangani na Beni na Kananga na Mbujimai na Bandundu na Idiofa, mais heureusement vu que même biso to sobeta au monde na minute pas 100 000 vies pas ils ont le côté mais ba tchende wifi na mboka place musique na se kendaka au monde ba vu na le côté mais 700 000 vies na 4 millions de vies wana oyo inos bia beta na diamond wana et comment se connaître baba on va baromètre on a qu'à rêver sur ça quoi. Baromètre ça on a ce qu'on a 195 000 vies na 24 heures tala ce qu'on a 4 millions na 700 000 vies ba tunanga analyse tomba ya hotel na bana madanze bana mopali la bolobini ote niveau 700 000 vies ba comité 700 millions au niveau 4 millions ah faute na bisote to lo bien donc ba veso bito na bien to ndo to pesi là donc ba vie j'ai mon retard ya chaîne YouTube bazina mo retard ça wana ngate mtu na lo ba bokende bo cliquer botala bo comparer ba baromètre ça 700 000 vies Karim me compte on a combien de temps non on est à la télé na une journée au Botswana non yo zili banga pas grâce mbizi na oga ya petit na ngai mais to chaka 700 000 vies to kana tenter mais et marabu déjà Arafat a kufi bu Arafat mutu tu 700 000 non et bête 700 millions bo ekangi oh 300 non il était non ngana na confirmation non il était non ngapena yiti on sait qui déjà ah non il était 700 000 vies pour Bablokango Universel à Kangi parce que les musiques m'ont déclaré déjà par Universel. Tout tikala na 700 000 vies. Mais après, Toya Rozoa, choc. Oh petit nos bien 4 millions. Bon on a diamond. Le Kambu ya ba millions de places de la chaîne il y a diamond. Mais ça la chaîne. Bon nous surtout na ba chaîne. Non ba chaîne ba abonné ba différent. Il y a yango te ya diamond te boka diamond na timbele mara fante. Bien sûr. Que diamond ka wana o papa mba ba yemba fitting. Ye wana kaka. Parce que bango ba diamond ba yeba yango déjà na ba Uganda ba wifi de chez Kota. You can see by diamond wifi 4 millions no kanzi na chaîne ne yandeni ye machine noire. Akena ndako na bango na kacha Uganda akoti na chambre 4 millions salami. Te wifi kaka réseau ba abonné nde mamtolo ba réseaux sociaux. Yango na nde mamtolo ba. Pas parole, c'est ça na intelligence et sagesse na yo. Pour abenga mutu grand prêtre na musique congolaise. Il faut azala na ba argument de nini o to ko benga na musicien, musicien pe na grand prêtre. Ba argument de ba musicien général ba vient na biso wenge, ba vient na biso latino, lelo ba génération pe za lelo na ba jeune na ba tout mélanger. Pour le to longola bina musicien to checker un musicien aza prêtre na ba preuve nini o to ko longola musicien aza prêtre pas parole c'est profiter l'intelligence non na profiter expliquer na émission non rappeler obi au moni prêtre non d'abord moi on a prêtre et ningolo ba temps sur le prêtre et ça quoi sango église donc sango église donc qui dit prêtre zongo biso zongo na langila kasi na langila on a zolo bati mais ata langila et le faut le belo comme grand musicien on a bien ta prêtre wana ndingo lobi pour bengo prêtre de soka ba prêtre église on a donc ça mutu oyo avant di sakaneti soki neti messe e bandi prêtre mataka on vient avant 6 salles tant il y a zo PC là tant aussi ça dominus vobis cum vorino erastra prata sa prata oh mais donc c'est-à-dire mukili donc prêtre soko de jours comme vendre ça mukili otei na nenga dominus vobis cum domini vient erastra munu de prutras pra batutu ba vendre c'est que prêtre wana kino na ninga l'église si on ninga musique mise fois za na nini mise fois sala nini mise fois azwani pour se pelisa yo non ko se pesanga témoigner lelo to sala confusion totale mise soit ndima na raté net lelo ouais obisa ibrato ke oza petit musicien ndimate net si lelo boy par exemple mise mo na ko tchensinan oga si Robino Mundibu ozona petit YouTube moyanga ke ba débat siko e début sona communauté na bato wana na sinet moment
la différence entre mission et prêtre, c'est danger. Bon, on sur place, il y a compliqué de faire ça. Il y a prêtre. Mais en même temps, aussi, il y a prêtre. Il y a un petit musicien. Non, le nom musicien, par exemple, c'est exemple il y a un prêtre. Donc, il y a voilà namoni Mimi Chikefa namoni Momo Stemai Brandon moi Mimi Chikefa animateur aza animateur tellement da congolais le longo so c'est Brandon Mimi aussi là on animateur qui est là bien sûr parce que moi na postera expliquer biso pour te comprendre que Mimi ça grand parfois pour te se comprendre bien Mimi ça grand to goye baye na ba preuve nini o ya sala ba mérite nini o a joie yango sikona ningaki okena ngoka nengo keneno na langila mfiesu ndeni tokoyeba que biso na messe te kaza na bakite obaki ndeni fie bakoyeba ke mission za grand prêtre n'expliquer OK prêtre non d'abord on a mot na ndenge baloba na français solo baloba étymologiquement on a ce que to continuer nga ba nchiki wone comme ba lettre étymologiquement prêtre eza muto ça ça messe net au surtout le temple mon net Bercy oyo à quoi arena na minute zongo le temple kala ya l'accès ba signe est-ce que on a ba triangle au mon est-ce que on a ba code du deux ans ba code so ni zo jimel tala ba code on remarque que ça na ba code donc même ndongo zo mona ngoboye eza temple parce que bato babeta à basket ba joueur à basket ba so que to yaki na temple parce que na temple normalement c'est église là où les pasteurs les prêtres bakota pourquoi ba benga au temple parce que les bango ba kota bando beta basket public ito ça nini donc yo moyebi ke tipi azalaki wana tipi obi tipi tinanyo comment nani comme tipi te gérard tipi te tipi jouer un basket na tiboka on a faire là mais kimi ngai non tipi wala métis on a beta en États-Unis aza kacha donc ça les revendre nye ne fallait obeta awa tanga mana podium bato na nyoso to gongo et là on est moi beta talaga mwana yo oriengo yo oriengo ale bulogo mwana yo oriengo zongo le kala simo muna gongo ale talaga mwana yo oriengo oh devoir oh tezama kama devoir tezapi mambo acheté yo binisanga jerka ero oh lenga la bina jerka yo na bina jerka non obi ke o réponse de ces attendre te ya ona lobby nanda ko yebso no rengo monike yo so la jerka siko na jerka wana fe beta sal wana manenge ko vanda bato ba ozela na siko prêtre zanani eza falit donc oh kesa lobaki batuna kiye Kester de son vivant batunenge mais yo zolo bakoza prêtre on a au sala nini aizonga au mona ba meso na sala te ba stade Kamanyola donc yango na ba messe donc soki déjà yo sko côté na lingite ne chokendaki sko o lebisa Robino Mundibu petit musicien mais akolinga ngote parce que ye petanga zo lance voix na ye wana soki tout a soki tuneza nini kote bon moi bimisi mikolo soki soki nini les jaloux na ye azuna se voit chebo yo benge sko petit misine yango sko loko sko passe mabe komaka ozoluka grand na petit on est côté des autres ou soit oluki ba petit musicien bala moko ou soit oluki grand musicien bala moko mais prêtre na musique eza mutoyo azo vandisa communion liami donc c'est-à-dire tu boyo concert boyo bekisa boyo lia communion. Voilà, fidèle internaute, très cher internaute, bonsoir, communion, il fallait laisser qui battu na Côte d'Ivoire, guichet fermé. Guichet fermé, ça y a souka. Côte d'Ivoire. Na Abidjan, on a guichet fermé. Donc, bonsoir, extrait Andoule et Afali pour pas 2 jours guichet fermé. 2 jours. Donnez-moi ton cœur, dis-la-moi. Avec la joue. Donnez-moi ton cœur, dis-la-moi. Moi toto Zandoule Afali pour pas bana monde ati botali nenge pas parole salobi azo laisse batu communion
Oh. Mais yo telango bongo. Non, il faut expliquer bien. Dans le biboya, ndenge fali akobeta awa. Affiche ozana. Fali bato bakoya kolia communion ya fali. Parce que soit bien. Faire so azobeta na malabo kuna namone bona ba wilo longomba. Ndenge azobeta na stade wana faire pas zolesa communion. Donc siko mutu abeti mpiaka neti mbutalika suna chaka yepo ye mtandima na yeke ya sala na ya sila na ye. Soka chene teta na babona nebo ache o na et pas mampata na comment ngeza nini 3 ans d'or mais asali bakiti vide. Donc on sentit que moyo benge prêtre bale bale communion. Bandimi bayaki, est-ce que mabonze kotaki, tout ça. Parce que ça niveau église na église na mas na onenge legaki. Mututu allait sa communion na kwa na ye mututu donc ce que ba vandi prêtre, ne tu na minute prêtre. Bat combien ba otalo. T'as le nombre de vies. T'as la bangote. C'est mon bote. Combien ba otalo. Ce que prêtre to prêtre. Yango ane sala ki mise congolais. Au moins na mise mo isa vida na ye. Vemo isa sila. Atika lokola drapeau Congo ebujaka te ezalaka na Kinshasa na Congo eyaka Brazzaville te drapeau osani drapeau Congo etelemaka na Congo omona ondima ye mosusu moto oyoka ebeta na bacanada te aoetelemisa baIvoirien te aotelemisa bafrançais te aotelemisa bato banationalité ebele awa le 28 février mpo kaka ye patondisa ye mosusu kaka na Grand Hôtel alesa bato comme yo na Grand Hôtel yango mpe abi asili te. Mais avant que mon konzi na bamboka mususu fo banana na ka shebinot mais bon mukonzi ya bandano na paneti kasa on habite c'est que wana siki na paneti sa beta na pale ozo kate yo molobi ba inter soki ndenge bani wana zo salisona na jibe mpiana utanga bakumba bato na tangi pona ebike yo za muta polémique fona tanga na yebana ozo luka nini non ke musika non biso to pesque exemple bona beta inter musicien na biso ya Congo ebele si ba vida mais au mona base belé o ba respectaka wera ko vide moyo bien interna beta inter wera lelo ko vide wera mukonza wenge aussi la lelo te non kofilomide wa vide ndeni kofilomide wa vide ndeni gramo pao na lo yiboy na pese exemple ba musiciens ebele ngate ko mutu ngate na pese exemple il y a des musiciens congolais belé ici à Vida Fnac ezakani Fnac musique en tout cas c'est une abréviation de balobara mais en tout cas na yebite zanini mais biso tout okanga Fnac na hôtel na Fnac na hôtel ko visiter Fnac musique c'est quoi librairie elle quoi librairie na hôtel ko to na benga ba Saint-Paul librairie Saint-Paul voilà ngana hôtel le monde culturel na hôtel visiter côté musique Fnac musique côté musique eza batengaka musique ya monde non Fnac ezali yoka tout expliquer bien on comprend ce que question Fnac eza lokola o bando benga ba librairie dans arrêter ça magasin mais magasin de culture donc au place au yo sombi livre so livre mo zo luka livre mo bimi so ke na Fnac au commandant so ke zate ba commander le na kati ya bora mambo culture to na ba livre to na musique pezali to na ba parce que musique du monde eza place rayon moko auto eza pour nous distinguer parce que na musique a na poto bango ba yebi soit au luka CD ya rock parce que musique est définie na ba combo soit rock soit hip hop soit de musique ya hit française bah variété française donc bah classifier yango alors les autres musiques bah ben musique du monde donc musique à monde en anglais to koloba world music voilà c'est tout mais koka mwana na Fnac wana to mona ki ba musique nyoso parfois on mona ki pona ki ba vidéo eza na otila ba internet batala to moni ba américain ba chepina to bingo ni ba ranger quoi ba ranger ba américain ba nini ba américain donc ils ont classifié par rapport à catégorie de musique rock nini boye ba biloko na nyoso ba pop ba hip hop tout après komina ranger olingo comme dans du monde le bas bah na Afrique to mona na Afrique na Congo to mona ka fali non côté Afrique ça ba vidéo ça ba ti Afrique ba comme na Afrique ouais Afrique na ngoni Yusundu ba comme rectenir Yusundu et puis na Congo na mona ki ndeko na biso fali pour pas di cap la merveille mais na auto mona ba leader mususu ba misa album na nebimité ba réclamer que non biso to teka na CDT ba mbakala to soma be soma nyoso na Twitter soki ndengeni démarche ni ezala pour artiste teka pour céline na ekoma na Fnac pour imaginer to la ba misi bien na Congo mais na moneka ya grand pote fali pour pas yemo
Bon, bon, yo ça vraiment ça pour na fali effectivement. Na zo salaire on a bien. Mais yo non, c'est juste exemple. Ouais, bon, le gars passe na top yo exemple ça non ga yaye, c'est pas grave. Na so na mona pe wera ngana la busta yo. Na aider. Na mona ka yaye. Yo na aider pe ba to belé ba comprendre chez eux. Moni na utako beta masomo kwa na biki l'industrie. Musique d'abord, c'est une industrie. Comme belé une explication. Musique c'est une industrie. Industrie musicale et fonctionnera nanine et fonctionnera n'aba artistes et musiciens, c'est-à-dire et d'abord ils vont aller au studio, ils produisent des musiques. Donc il y a des musiciens, il y a aussi des studios d'enregistrement. D'un côté un studio d'enregistrement, tu as un ingénieur de son, tu as un bateau, tu vas faire prise de son. Après tu as un bateau, tu vas faire un clip. On est comme tu as une image. Donc on a tout ça une industrie de musique. Bateau va faire un clip, banine mambo belé. À part on a sous ndeba mise ba kota studio faut que production na production ce qu'il y a musique lere ko bima le ba sili siko lamba biloko tout faut les produire bon le biloko sili surtout que na image lelo image nengeza wana mutu popo ba chaîne comme ba YouTube bani de soko cheka na TV pour YouTube et bimi o che fallu ba notalae na ndimité Mutorola mukaka pana ya longwe Orléans ye wana ke Château Rouge nazo luka CD ya clip a fali ya nini oyo donc c'est que mutu wana peut-être azana na mondo ba salela ba DVD parce que awa nandimi soute ozana ndaku déjà fali ba biso que fali vient de lancer son tube sur YouTube donc tu es chez toi tu lances papa YouTube bimi fali c'est vie ezokota bambongo na yazo so na YouTube ça maintenant et comme ce qu'on va bien en production côté vidéo ya ngwana parce que côté musique le gars pareil ba usine o esaka ba cassette ba biloko na et ba usine ne saka sous ba pareil tenete yo X bass oyo fini bouton moko boy ndenge ba cassette bunga ndenge pe ba CD pe zo bunga siko oyo fini bouton moko bozi c'est de côté ba pareil wana mais on a juste expliqué bon radio cassette mon nango susu mais na biba yeba CD no ebungite mais awe saka bongo te na poto saka bongo donc les mususu ah déjà tout ça c'est une évolution à 10 ans donc l'air est bon vraiment solo les musu na kini les mutu okomi osoke na kini radio tango ezalaka parce que ça bongo ah déjà parce que le bloc il y a 2050 ça déjà donc tant on a le bungi j'ai ça un producteur congolais comme on est pour comprendre que c'est déjà sauté nde to temina pour yom to timo mbaba fenêtre ngala tunyo mais na mais yango nazo ya kuna ezala toujours mulai et qui ndaka te mulai te batu ba Hollande ba comprendre nini oyo ba artiste congolais faut basala ba kota na Fnac on a kuta kaka fali pourquoi mais yango nazo loba na yo na tu explique na bike appareil oyo ba chaka CD eza sauté congolais na tunyo producteur congolais okoki ko yebsanga te congolais producteur on bazaki na Diego Musique pauvre bo siko so ki pa Diego à part côté Kawera à côté sous Sedane bon on a sous informé pour nous voilà donc au moins il y a on a expliqué au boy ezala Diego Musique ezala Bampova ezala indien oyazaka na gare de l'Est Indison ekufaki déjà il y a longtemps pour ton information yo ebika Fnac pesa magasin bazaki adversaire na zaki Virgin au place fallait signer universal universal il y a un école magasin où ils na Champs-Élysées comme on Virgin on va te kaba CD tant où y a baki déjà que CD sili ba biloko sili na ba livre ba comme autant on a portable vandi bo livre loko no somba au sombi na kacha téléchargement mon muto ata portable mais autant à livre ba tout batala portable batala les viennent en les news té moi me sortant un livre ma somba qui en siko Virgin déjà a kangaki magasin a licencié Batou a kangi robinet parce qu'il y a des mouvements koufi n'indici CD sur produit ba CD lelo na minute yo au côté kango forte question na biso ndire au comprendre mais ce que pendant kota na ba Fnac na ba nini ça c'est les questions il y a producteur azo produire yo ils ont quoi dit Fnac est un magasin na yena produit nanga na ko déposer bango batie kaka soki batekeli yo biloko na yo eza ici soki pe tekamite evandi wana base de pe go vanda na peso tekamate parce que muto ko somba ngo poko no chango wapi soit akepo ne tio ko nga mais ya fali na kuteka tika mi balé hein mais na uti expliquer oni muto zo ko ya sombi na ya libinga ke le betango na Uganda muto mu continue bazaki na nino mais na uti expliquer même kende ko tuna fali yebsanga bando banda ko mona fali po yo zo be la fali to yebsanga c'est dans quoi il y a musique ni contrôle yebsanga mu ko ino so moni fali azu CD ya contrôle alors ça passe ça ba snap
na Instagram biloko belé osomoni azusa akumbaka azu CD ne acheter les CD osomoni yango depuis po hier yebi ke makambo na lo beza ke za bongo CD comme collector to les cas pas parole to les cas toto Okokone kuta collector. kana ba fête oyo toto kuta na ba fête oyo vena biso Koffi Olomide Rambo asali featuring na petite na biso Karine Mokonzi et puis Grace Mbizi la sexy star encore mère Rachel il va boire biso 2 AD au timeli ba plan ndeni wana ba dernière analyse biso pour clôturer to combination en tout cas bord ya mopa ona na Karine Mokonzi to banana na wana ba beti danze donc au sentir venant que ba yembi o ezali na kati ba bimisi tout mais ce que muto abomi sur le plan selon là et réalisateur selon la réalisateur non mais ba réalisateur ba mi balé réalisateur à Kin na ya Paris ya Kin ko to muto a filmer za Talvi Pro na PCM bote pesa za ba ménager réalisation monsieur Sami na Kin monsieur Sami Koto M sou na habité Koto ni parti no mona ba parti pour Afrique yo bien te réalisateur quand on réaliser clip Mubimba na directeur ya réalisation on a habité nani Simba ki gauche droite donc réalisation et simbité pour nga mais ba congolais côté neti Karine bato juger que Koffi Olomide yembi ba bêtise comment na âge na ye akoye makambo basali na mbetu makambo basali na mbetu kutu bimaka na salon te nde biso tokoyeli bakongo wana makambo eleki na chambre omona na salon bimaka te mais ndenge nini papa Koffi Olomide makambo elekaki na chambre abimisi yango ntina ba CD ntina ba YouTube ntina video oza ve ocentraki ngai Karine ave ya ba chinois soki ba nani ba ndibo soki donc ba congolais ba jongo ndenge nango moko boye omoni siko place au comprendre pas biso que réalisateur a fouté ponga na ebité est-ce que ba congolais o ba jongo ndenge ba monaki image que bazaki na chambre ngana lo bela chant texte ya kitoko ndenge ba bimisi biloko akati dona ba nime o bango ba lobi ke o ndenge ni ba yembi makambo basalaki na chambre bango ba monaki image ou bien bazo juger nzembo bana image basaki biloko maloba d'ailleurs ils sont funda donc ndenge moni maloba ndenge moni funda ngai te ngana biso makambo to solo analyse makambo zoleka na réseaux sociaux siko yango mona bino que réalisateur normalement il fallait réalisateur c'est la clip mo sentir genre ya koni moko penda on kotona to lobini bandinga ria do sentir na que koni moko do sentir koni on ba kata na poto pokoni ba kata na poto na ba kata na kini pela ndenge mote ya poto peno sentir moto na ngozo pela vraiment ndenge belle po ya kini omone pela na ndenge kae en des autres ba koni venu zo kota net na lituka peno zo sentir que donc moto epela na ndenge petit sœur ayemba ki bina que non Karino wapi do sentir bina que oyo abanga mamuté do lisoko nzungu ebanga moto te après ce que le fait là solo basko ke bokamata yango bosukola yango est-ce que basu bina que nzungu penda donc do sentir mwindo nzungu ndenge inde ki bina ba konika ngopi o mona réalisation qui misa to idée wala bobo qui misa makanisi on a expliqué clip parce que clip il faut concordant on a texte moni biloko mundelende la negrita makambo epo solo bana état de réalisation te mundelende bango ba ponaki ba sala vie c'est réalisateur muto sa Koffi que Lukanzungu Nambi mundelende la negrita za muto ba réalisation ba filmer totala yango bingana yana to jimele te eza réalisateur yo ba peso texte parce que texte ningo zo tala faut ba côté ningo zo sala poto ba bia bandingari faut so pe koni ozo kotsa ngo skonetina na lituka ozo ebi lituka ningo balamba na bakoniti ba mama parce que moto le rekepela et ça ni et yandula ba mafuta mais ce que nzungu siko nzungu tuko na sena ngo siko kwa nzungu ebanga moto te et ça ni ekepela eko chauffer eko yinda so le eko yinda fo me mangole msundu na simanda ku onika ngo osukola ngo mulunge ko vide po elenya limbondo suka te oba lambi na bakoni parce que yo siko tango za réalisateur ozo parce que nzembo ezo kene boye donc clip pe fona beta ngo pe boye maman mona ke na batu pe ba comprendre que texte na clip et kokani ya on se connait moni texte na clip et kokani te na bia à côté réalisateur a fouté réalisateur mais quand même une grande partie de la communauté s'appelle Nanze Mangote par rapport à makambo bango mbali ba yembi donc na part no yo encourager makambo yembi mais te na le bibo côté ba note biloko tout ba yembi bien texte ndes qu'on a clip et kokani te osomona texte na clip ndesco pona nga et kokante donc réalisateur a fouté mais vous bien nze munde ba beti o ba note tout ba respecter ba note
Punoki. Maloba ndenge za wana siko faye kokana na clip. Pour nga na comprendre. Siko lokoi kokana tena clip. Chambre solo babo. Temna pipo do. Est-ce que makambo nga lobia koni nzumwe yembeza ma chambre. Peut-être moni biloko moni o eza poto, o eza Bercy. Moni donc neti siko nga neti na na chana. Pour nga pe funa kota studio. Na boy na bima jaloux ya bato. Pour nga funa kota studio. Neti bor mona on préparé. Yoga logo. Neti lo mona. Ils ont joué avec les boulettes pour en faire les boules de bowling. Rien de rien. Vous comprenez? Ils ont joué avec des boulettes pour en faire les boules de bowling. Rien de rien. Parce que c'est ce qu'on dit, Paris, moi, il y avait Edith Piaf. Donc, yo encouragé Nzembo Karine mon compte dans Kofi quelque chose de bayimba bêtise bongo yo encourageant. Bayimba bêtise. Oh mais bayimba ma mbétu. Ngana lobi boya. Yo non bientôt bien. Ce que réalisateur a réalisé qui clip bien. Pour moi na moni mbetu ta. Na moni ba okimba na Paris. Na moni ngana to ka mbetu ngana monité. Mais fallait que réalisateur ndem te a fouté. Voilà. Réalisateur pas petit non Grâce Mbizi. Grâce Mbizi na moni pe loko na e a beti na sentir que donc voilà. Yepé azoya ndenge ka guerre na mongo ya lara. Mais de toutes les façons, bango tuka bazaka les binse quoi de même mbetu. Oh mais tu encourager Grâce Mbizi par rapport. Te bango tout de wana bonga petit nanga vérité na ko sote ngana ko ta studio na obeta sauf kipe zoya. Grâce Mbizi abeti loko na e, quand mon compte abeti loko na Kofi. Mais moni na grand boule na idéologie comme on vie anga dembela ba na biso pour anga bimisa bo on est sauf kipe. Mais en réalité bango de wana nde bala wana ngana yebika ke ce sont les kinte quoi de même mbetu soki ba suyo okobela ke ba petit col donc ba mbetu tout balala raté na mburema mais bango ya ba mbetu mo so meki donc il faut me retourner na préparer bor na sauf qui peut dans la paix ba beti na bango ba son net Grâce Mbizi pas beti na donc lelo nde lelo babunda ande et donc ebe bara kuna yo poso ki libanga kuna na okaki donc ebe bara kuna mais ngande sauf qui peut ezoya voilà c'est là sauf qui peut banangola 2020 sauf qui peut zoya keli tumbu oh chef c'est Paris muto ba wolo na komone nani keli tumbu Bijou Lombeya administrateur te pesi yembo te pesa sana musika te pesi watu tumbote Deni Mayar te pesi Dendi Mayar te pesi yembo te pesi banoko tumboto balandi biso na Paris quand Claude Kankonde ndeko ya Vicky Kankonde te pesi Douve Moeni ba collection keli tumbu oh chef c'est Ricky Kilengo azaba pikeli tumbu Ricky Kilengo te pesi yembo te pesi watu tumbote te pesi a Jola Suba te pesi yembo te pesi te pesi watu tumbo to balandaka biso bo s'abonner ezaki juste analyse donc bo comprendre biso na pas parole so eza dernière ya année et puis première ya année prochaine donc c'est ça ngape na pesa ka mbote mambo de Dublin ndé na loba toujours Irlande Willy opelé la MTT là au Japon na bosani Tigana Zouré à Paris appelle Bruxelles et puis c'est Douglas balobi bana ma danser bana maolo est-ce que bo suivre hein na mopali là na munzipa marambo na ebisaki bino ngubaski salisa mabundi physique yo lingo lia fufuna musuni est-ce que marambo yo bien ya funa supu di ya funa supu umela mai ozotanga mbongo ozoseka ozuma mondeni ici c'est Paris ici c'est Poto paparos souriante de caliente favelas de muchachalados mokoko liboga muntu marque chacho people de Madrid tinto de Verano ningisa maya wishi les commandants français moni migenyema ndeko Kelin Tsumbu sentir Bercy Arena yango libulunguma le 28 février Montufwa Kitoko tobengi bino tout okuta le 28 février na concert ya Fali pour handicap la merveille tout le monde en année ça la bien de pesi bana nyonso bana monde entier bana Paris précisément pesi toza to pesi bino mbote bana Bella bana Belgique to pesi bino mbote bana Suisse to pesi bino bana monde entier bana Afrique du Sud bana Kin Bercy yango yo to bono tourner mikolo a pona osepesa bino pona to longola bino ba stress pa to no ba s'abonner te bo s'abonner chaîne bino yango yo to bo sanité les news des stars Zoro Mabia la to pesi moto la page ça la biso
les news de ça topesi mbote topesi réseau sans fil congolaise réseau sans fil congolais topesi mbote suka na page topesi Ridolphe Kosana na Londres topesi mbote Ridolphe Kosana na Londres topesi mbote les news de ça ozoro mabiala réseau sans fil congolais topesi bango pe mbote o ba na besoin de net moment réseau sans fil congolais topesi mbote suka na page les news des stars bo panza nsango ka ninge zalaka bato tu bolingaka biso sur la vérité calamité toujours démarrer dans Kinshasa na kin ba banda les 5 boulot bana déjà ko tona bo s'abonner bo genre ba news à kin na ngolo ba na les 5 donc entreprise zo fungama ba kiri tumba zana ba cha biso poa ba kanklo kankonde ba gacho noble ba zama trop ba aider biso donc musala peso mata par la grâce de tous ensemble on est ensemble donc ah ça chez bino tous pour na bino merci.